nzoto na makila ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Wakati kwa karezi mubasengi na biso te tobunde tumba ya molimo na nzela ya liloba Nzambe pe ya bokuli ba sakramento. Bongo liziba ya bolau monso toyikozwa wakati ya bomoyeso ya Kristo ezali penza wakati ya sakramento eye ya Eucharistie Sainte. Boboto pamba te wana mokonzi apesi biso kaka bolambo ya ete kasa bipesi yeme nzoto pe makila maye manso. Bongo ya alobaki moto akokula nzoto ya ngai o akomela makila mangai tokosangana na ye pe tokokoma se moto moko. Kasi mbala mingi bozindo ya sakramento ena elekelaka biso se bongo. Yango wana na mokoma lelo kino mokolo ya mine tokolana mateya po etali sakramento ya Eucharistie Sainte. Boboto bondeko esengo tokosenge bandeko batela biso nzembo po ya koyamba motei. Liloba, liloba, liloba li Nzambe. Liloba, liloba, liloba li Nzambe. Likobikisa, 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 likobikisa. Liloba, liloba, liloba li Nzambe. Liloba, liloba, liloba li Nzambe. Likobikisa, 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 likobikisa. Bandeko ba Kristo bana ba Nzambe boboto. Bondeko. Esengo ezomona na te. Tuzana mawa po tozali eleko ya karezi. Kasi lelo tosenge tozala na esengo Zambi bana ba Nzambe soki basangani place bana ba Nzambe basangani esengeli esengo ezala mawa ezala te boboto. Neti meselabe ya uchi koloba na sanza eleki tozwaki mateya likolo ya sakramento moko ezalaki sakramento ya tubela yambo te nganga Nzambe akota o bozindo ba sakramento ya tubela ayebisaki biso sakramento ezali nini nani azali lisusu na likanisi tolanda katechese te mateya mpona kokula ba sakramento mpona kozwa batisme mpona kozwa communio ya yambo mpona kozwa confirmation tozalaki mateya ndenge na ndenge bayebisaka biso nini likolo ya sakramento. Sakramento ezali nini nani akoyebisaka biso mpona ye ndenge ayokaki sakramento ezali nini boboto. Tozongela katechese sakramento ezali nini nazoyoka na musika kasi namoni loboko te nazoloba mama sakramento ezali nini mpona yoki ozoloba me na musika. Merci. Mama lobi sakramento ezali signe elembo oyo tokokutanaka na Nzambe esika tokokutanaka na Nzambe po tozwa nana kokompleti po aswi kaka po tozwa bagracia ebele boboto bondeko ya solo sakramento ndenge mama alobi tosengeli toyeba yango
faiblesse mke mpo na biso bakristu katolike ezalaka nini toyokaka mingi kasi tobombaka mpenza o mitema te po tomonaka yango mokolo na mokolo tokulaka mokolo na mokolo kasi tozalaka na makoki ya kolimbolela baninga te maye tosalaka yango wana ntango bakotuna yo omoni neti bakosaka biso babombelaka biso nzoka nde baloba yango mbala na mbala kasi etikalaka te boboto sakramento ezali signe elembo oyo tozali komona na miso kasi ezali kotinda biso komema biso na biloko biye tomonaka te les signes visibles qui nous renvoient à de réalités invisibles bilembo biye tozali komona tozali kosimba tokoki kosimba na maboko tozali komona na miso tozali koyoka ntango bakoloba ndambe ya mokasi boso boboto aizomi bilembo biye tozali komona nalobi ntango nganga nzambe azali koloba na yo nzambe wa bokasi bonso alimbisa ozali koyoka kasi ozali komona yango na miso te ndenge nini bolimbisi bona bozali kosalema na nzoto na yo soki ozali na boyambi ntango akoloba okombo ya tata mpe ya mwana mpe elimo santu nalimbisi masumu na yo okombo ya eklesia ya solo bolimbisi bwa nzambe bokomi epai na yo osengeli oyoka esengo zambi liloba lina oyoki na matoi ememeli yo gracia ememeli yo nguya ememeli yo likabo linene na bomoi bwa yo oyo ekobongola bomoi bwa yo ekozongisela yo kimia ekozongisela yo boyokani na nzambe mpe na baninga ntango bazali kosopela yo mai ya batisimo ndeko Dieudonné na batisi yo okombo ya tata mpe ya mwana mpe elimo santu tomoni mai toyoki maloba kasi mai mana mazali kotinda biso to komema biso wapi kokundola liwa mpe sekwa ya Yesu Kristu tozali kobotama mbala ya sika na kati ya elimo santu tokomi bana banzambe ya solo yango wana bakoloba okuli batisimo okomi mokristu okoti etonga lisanga ya bana banzambe oyoki yango na matoi po ozwi mai likolo ya buto na yo kasi gracia ena oyo omoni te oyoki yango na kati na yo ekomisi yo mwana wa nzambe boboto bondeko naomona bino mawa mingi ata koyangola boboto boyebi lisusu te boboto bongo nde bonga nayokaka bien te soki ozoyoba malamu te na koyoka te soki ogangi osepeli nga mpe na sepeli mpo wana ayoki yango wana balobi sakramento ezali signe ezali elembo oyo tozali komona kasi makambo mazali komemela biso basakramenta eleki oyo tozali komona na miso mai ezali elembo basopi na moto na yo mafuta batie balobeli yo ozwi krisma okomi mokristu nguya elimo santu ekomi epai ya yo ekoteli yo omoni yango na miso te kasi na nzela ya boyambi na nzela ya eklesia elimo santu akiti ya solo kati na yo na ngonga ena okoki mpe kosala makamwisi kotatola monene bwa nzambe zambi ozwi nguya ya ye maye osimbi maye oyoki maye ekomeli yo na nzoto ememeli yo gracia oyo yo ozali komona na miso te yango nde basakramento basakramento ezali bilembo ezali basigne oyo eklesia azali kokokisela moko na moko ya biso po te tozwa libiki tozwa bangracia ebele sakramento ezali mpe lisusu elembo ya bolingo bonene bwa nzambe mpo na biso elembo ya bolingo bonene bwa nzambe mpo na biso mpo na moko ya biso sakramenta moko na moko oyo tokulaka oyo tozwaka ezali se mpo na kolakisa biso bolingo bwa nzambe
nzambe alingi yo yango wana akokisi mpo na yo elembo oyo ezali kopesa yo libiki, elembo oyo ezali kolakisa yo bolingo bwa ye, elembo oyo ezali kolakisa yo ngolu ya ye, elembo oyo ekomema yo epai na ye. Nzambe ntango tozali kokula basakramento tozali kosangana na Kristu ye mei. Awa tosangani na Kristu ye mei tokoti okati ya bondeko bwa Nzambe, tobiki okati ya bosantu tokomi bana ba Nzambe basolo. Wana nde limbola ya mibale tokoki kopesa likolo ya sakramento, elembo ya bolingo bonene bwa Nzambe mpo na biso. Ezali mpe lisanga, l'ensemble des gestes, lisanga ya bikela ba acte, bikela mpe maloba maye Yesu Kristu ye mei azali kokokisela yo boboto. Yesu azali kokokisela yo bikela binene na bomoi bwa yo onzela ya basakramento. Azali koloba mpo na yo maloba malibiki. Tango nganga Nzambe koloba na yo na batisi yo kombo ya Tata mpe ya Mwana mpe Elimo Santu, elembo ena soki nganga Nzambe azwaki etinda ya Kristu te akoloba yango te. Nganga Nzambe aki koloba te nakobatisa yo kombo na ngai te, ata na makoki wana te. Soki abatisi yo na kombo na ye ezali sakramento te. Po ezala sakramento ya solo asengeli abatisa yo kombo ya Tata mpe ya Mwana mpe Elimo Santu. Wana oyoki maloba ebimi yo monoko mwa ye, kasi maloba mana ezali Yesu Kristu ye mei azali koyamba yo mpe azali koloba yango mpo na yo mpo yo ozwa libiki, mpo okota okati ya bondeko bwa ye. Na sakramento ya tubela ntango nganga Nzambe azali kolimbisa masumu, soki alimbisi yo yango na kombo ya ye mei ezali sakramento te. Asengeli abanda kombo ya Tata mpe ya Mwana mpe Elimo Santu. Nde ye alimbisi yo, alimbisi yo mpo azwi nguya, azwi etinda. Maloba azali koloba ezali lisusu ye te, ezali maloba Kristu azali koloba likolo na yo, azali koloba mpo na yo mpe bikela oyo azali kosala, geste oyo nganga Nzambe azali kopose likolo na yo ezali geste oyo Yesu Kristu ye mei na ngonga ena azali kokokisela yo. Soki alobi na limbisi yo masumu mayo malimbambi ya solo mpe kende na esengo. Soki alobi na yo nzoto ya Kristu tolobaka amen. Elingi kobake na ndimi ya solo te, nazwi nzoto ya Kristu. Wana nde libiki na biso, wana nde bikela biye Kristu azali kokokisa mpo na moko na bioko na kati na biso. Na nzela ya sakramento Elimo Santu azali kosala mpe kokokisa bangrasi ya ebele okati ya motema mwa yo, okati ya bomoi bwa yo, okati ya libala na yo. Tango ozali kokula to ozali kosala sakramento ya libala okati ya bomoi bwa yo, tango ozali kozwa batisimo, tango ozali kokula nzoto ya Kristu, tango ozali kozwa sakramento ya kotisa, se bongo na bongo. Elimo Santu azali kokokisa bikela bya ye, nguya na ye na kati ya bomoi bwa yo. Yango wana biso bakristu katolike tosengeli tozala fiere. Nzambe apesi biso bikela, bageste, bilembo biye bizali kozongisa biso to mpe kokotisa biso okati ya bolingo bwa ye, okati ya bondeko bwa ye, okati ya bomoko bwa Nzambe Tata, Mwana mpe Elimo Santu. Yango wana na nzela ya sakramento tosengeli tondo Nzambe botondi mpona mansoma ye azali kosala okati na biso. Balobaka na biso basakramento ezali boni sambo, sakramento ezali sambo, kasi mokristu akoki kokula basakramento aboni motoba. Oui mama, motoba ata moko te akoki kokula sambo ya solo. Bazali bazali banani wana sango na bamamelo
bamamere bazwaka sakramenta mosusu te likolo ya oyo bozwaka basango mpe bazwaka moko bino bozwaka te bazwaka mpe libala te kasi ezali mpe na basusu bazwa sambo soki akomaki sango nsima aoki kozwa sambo boboto basakramenta ezali sambo mokristu moko moko akoki kozwa normalement basakramenta motoba na bomoi bwa ye mobimba akoki kozwa sakramenta motoba tobangaka mingi sakramenta moko sakramenta wapi ya papo ya bakoni po tozala kobenga yango extrême onction nzokande ezali sakramenta ya libiki tobangaka yango te boboto basakramenta bina sambo ekabwana na biteni misato toyebi yango basakramenta ezali sambo kasi basakramenta bina sambo likabwani na biteni bisato ya yambo tobengi yango le sacrement de initiation chrétienne ya boyekoli kokoma mokristu initiation ezali etape oyo tozali komilengele ndenge tokoyekola kokoma bakristu yango ezali misato ya yambo baptisimo nazoyoka te communion et puis confirmation eteni ya mibale ezali sakramenta ya tobi ya liboso ezali initiation chrétienne ya mibale ezali pardon guérison ordre tolobi basakramenta sambo bikabwani na biteni misato eteni ya yambo tolobi les sacrements de l'initiation chrétienne tolobi baptême confirmation communion to eucharistie ya mibale tobengi yango les sacrements de boboto les sacrements de moto moko alobaki yango de guérison les sacrements de guérison basakramento oyo ezali kopesa biso libiki ya nzoto tobengi yango sacrement de l'onction des malades ezali kopesa yo libiki ya nzoto ntango nganga nzambe azali kotia mafuta na maboko mayo mpe na elongi azali kosenga gracia ya libiki mpo na yo soki mpe oyambi yango na motema moko libiki ekokomela yo ezali magi te ezali se kosenga gracia ya nzambe eteni ya mibale tobengi le sacrement de guérison libiki ya nzoto tozwi yango na sacrement ya onction de malade mafuta ya bakoni na libiki ya molimo tozwi yango na nzela ya sacrement de pénitence ntango bazali kolimbisa masumu mayo bazali kobikisa yo kopesa yo libiki ya molimo ezali se libiki ya nzoto te libiki ya molimo po te ozwa libiki ya solo okota na bondeko ya nzambe mabe ekabolaki yo na nzambe ebebisaki bomoto bwa yo bomoi bwa yo wakati elongwa nzambe apesa yo lisusu makasi azongisa bondeko kati ya bino mibale mpe na baninga ozwi libiki ya solo eteni ya suka tobengi yango les sacrements de service les sacrements de service ezali bongo sakramento ya libala na sakramento ya bonganga baboti ntango bopuli sakramento ya libala boyeba te bozwi nde etinda po te bozala basaleli yo mwasi osalela mobali mobali asalela mwasi bosalisana mpe bongo bokosalisa bana bomolakisa bana ndenge nini bakobika na esengo na bolingo na boboto na boyokanyo te ya libala na bino boboto sacrement de l'ordre ya bonganga epesi biso basango lokumu te
tokomi likolo na bino te epesi nde biso etinda tozala basaleli babino tobanda kosalela bino onzela ya maye grâce ya maye nzambe apesi biso tozwi yango neti lokumu te elamba oyo epesi ngai kaka lokumu te epesi ngai nde mosala mpo nazala mosaleli wa bino yango wana papa mibengaka les serviteurs des serviteurs de Dieu mosaleli wa basaleli ya nzambe zambi bonganga epesi biso etinda ya kozala basali donc yango tobengi troisième catégorie ya sept sacrement ya mosala le service toyeba kosalela baninga na ndenge esengeli na kati ya libala to pe na kati ya bonganga awa biso tokuli bonganga pe bino okuli sakramenta ya libala santu boboto tozoyokana nalingaki tobanda na mwa revision wana po te tokoka biso banso kolandana malamu mingi mpenza maye esangisi biso masangisi biso lelo sakramenta ya eucharistia esantu sakramenta ezali pe bilei ya eklesia esantu na biso ezali kobika onzela ya bisambo ezali pe kobika onzela ya basakramenta ezali pe kobika onzela ya mitindo miye eklesia epesi biso po te tokoka kosalela nzambe na ndenge esengeli na kati ya basakramenta mina biso tozwaki deja toyokaki na sanza eleki tosololaki likolo ya sacrement ya tubela elelo balobi tozongela moke likolo ya sakramenta ya eucharistia esantu ekaristi boboto tokulaka toyaka kokula tokulaka sakramenta ya eucharistia tokulaka eucharistia esantu kombo ena ekaristi elingi kolobana pango toya tolobaka communion ezali malamu ezali mpe sakramenta ya eucharistia esantu eucharistia ekaristi elingi kolobani kombo ena elingi koloba kaka action de grâce kotondo nzambe botondi tina ya yambo tozali kobelema omesa esantu tozali kokota omisa esantu tozali koya koparticipe na ekaristi tozali koya yambo ya manso kotondo nzambe botondi eucharistia ezali sakramenta oyo ezali kosalisa biso tokoka kotondo nzambe botondi eucharistia esantu ekaristi elingi koloba action de grâce kotondo nzambe botondi totondo nzambe botondi na manso oyo asali mpo na biso me mingi mpenza na likabo linene nzambe apesi biso ya mwana wa ye yesu kristu oyo andimi komibonza po te biso tozwa libiki andimi komikaba po te yo ozwa libiki mpe awa yesu alingi komikaba amitiki okati ya eklesia na nzela ya lipa mpe ya vino awa alobi mbala iso bokosambela yango bokotondo nzambe bokobemisa yango ekokoma nzoto na makila mangai mpo bino bozwa libiki yango wana ntango toli kobelemele sakramenta ya eucharistia esantu toyei nanu kotondo nzambe botondi mpo na manso asali okati ya bomoi bwa yo mpo na manso akokiseli yo mpo na manso akokokisela baninga bayo akosala okati ya libota na yo na nzela ya misala na nzela ya libala na nzela ya kelasi mapamboli ozali kozwa bolingo bonene bwa nzambe
toye kotondo ye botondi. Eucharistie, action de grâce. Yabone tokoyoka action de grâce oyo ezali neti reconnaissance koyeba pe kondima bolamu oyo Nzambe asaleli yo na kati ya bomoi bwa yo na nzela ya liwa pe ya sekwa ya Yesu Kristu. Wana tokotanga yango na Romains 6 verset 4. Reconnaissance, action de grâce. Action de grâce kotondo Nzambe botondi mpona bolamu oyo azali kosala okati ya baninga okati ya bomoi bwa yo. Ezali mpe elembo ya esengo kosepela na masoma Nzambe akokiseli yo mpona bolamu bwa Nzambe tozali kosepela na yango. Tokotanga yango na 1 Corinthiens 1:14. Koyeba kosepela mpona bolamu bwa Nzambe, kosepela mpona bikela ya Nzambe, kosepela mpona bolingo bonene bwa Nzambe. 1 Corinthiens 1:14. Ezali mpe elembo ya loboko, fidélité. Loboko bwa Nzambe kolakisa loboko bwa biso na bolandi Nzambe mpe kolakisa te Nzambe akoki kobongola maloba maete maya alobaki maya akanaki mpo yo ozwa libiki Nzambe azali kokokisa yango. Tango yo ozali kobika na kati ya loboko ozali kotondo mpe loboko bwa Nzambe, fidelité ya Nzambe na kati ya bomoi bwa yo ezali komona na nzela ya Ekaristi. Po lokola Nzambe akanaki kobikisa yo, akanaki kobikisa ngai, kosikola biso banso na mabe na masumu po te tokoma bana baye, akokisi yango penza awa atindi mwana wa Yesu Kristu po te biso na yo tozwa libiki ya solo. Tango tokobika pe tokotala loboko bwa Nzambe, fidelité na ye na nzela ya bomoi bwa biso pe na maso na ezali kokokisa na kati na biso totondi ye botondi. Wana tokomona yango apepe na Ephésiens 5:4 to Colossiens 2:7. Koyeba kotondo Nzambe botondi mpona manso azali kosala na kati na biso. Totangi yango lisusu na Apocalypse 7:12 etc. Wapi makoma masantu mazali kosenge biso tokolakisa biso ndenge nini tosengeli totondo Nzambe botondi mpona manso azali kosala okati na biso. Kasi yo nzela ya eklesia na kati ya maloba ma eklesia naokende mbangu boboto namoni baso bapi kokoma balembi batiki nake mbangu ngonga mundela asalela biso montre koma matata ngonga. Apocalypse 7:12 et suivant. 7:12 à partir du verset 7. Le chapitre 7 verset 12. Ezali se ba verset ndambo na ba verset oya kolakisa biso ezaleli ya koyeba kotondo Nzambe botondi mpona manso maya azali kosala na kati ya bomoi bwa biso. Kasi na nzela ya maloba ma eklesia dans le langage de l'église, Eucharistie ezali d'abord kolakisa biso lipati ya suka oyo Yesu Kristu asambelaki, aliaki, afandaki elongo na bayekoli baye. Ekaristi oyo tozali kosambela mokolo na mokolo ezali te kokundolela biso lipati ya suka, la scène du Seigneur, lipati ya mokonzi wa biso Yesu Kristu oyo akabolaki elongo na bayekoli baye. Wapi akomisaki mobomba monene ya bokatisi epai ya tata pe amitiki okati na biso onzela ya lipa pe ya vino. Mbala iso bokosalaka yango bokanisaka ngai. Na maloba ma eklesia Eucharistia esantu ezali d'abord yambo ya manso bokundoli
kokundola limpatilina liye Kristu ye mei aliaki akabolaki na bayekoli baye mokolo mwamine mosantu oyo tosambelaka yango chaque jeudi saint. Tandis kokundola limpatilina Yesu azwi lipa ezalaki mbala ya yambo te Yesu alia na bayekoli baye boboto bamesanaka kolia bamesanaka komele bafandaki elongo bazalaki kolia kasi limpatilina ya suka oyo alobaki nakolia lisusu te nakomela lisusu te kino nakolia to nakomela epai ya tata na limpati ya suka lina nde akamati lipa atondi nzambe abenisi yango apesi bayekoli baye mokolo mona alobi na bango mbala iso bokosalaka bongo bokokanisaka ngai mpe ngai nakozala wana lipa mpe vino likokoma nzoto na makila mangai mokolo mona nde ukaristia esantu eye tozali kokundola lelo mokolo na mokolo kati ya eklesia ezwa forme ekokisama mpe ekoma limpati mpo na biso banso tozali kokundola bongo mobomba momona monene ya limpati ya suka oyo Yesu Kristu aliaki na bayekoli na ye oyo ezali ya elembo ya komikaba wapi Yesu andimi komikaba komibonza pote biso tozwa libiki elembo ya komipesi bwa Kristu pote biso tozwa libiki elongo na ye tokuti yango na Matthieu 26 verset 26 Matthieu 26 verset 26 tope na Marc 14 verset 22 Marc 14 verset 22 Luc 22 verset 19 Luc 22 verset 19 Matthieu 26 26 Marc 14 22 Luc 22 19 tokomona mpe epai ya Jean comparaison to ressemblance ya lipatilina la multiplication de pain na Jean 6 verset 48 pe lisusu alobi na Jean 6 verset 48 oyo tozali koyoka maloba oyo ezali kolandana na maloba ya consécration na maloba ya célébration eucharistique pe Santu Polo na bakristu ya Korinte alakisi na bango lisusu ntina ya lipatilina na 1 Corinthiens 11 verset 22 1 Corinthiens 11 verset 22 nyonso wana mpona kolakisa biso eukaristia esantu euti wapi ezali kotondo nzambe botondi kasi biye tozali kosala biuti na Kristu ye mei tolobaki sacrement ezali bikela le geste les paroles de Jésus lui-même tolingai tolakisa wapi eukaristia esantu oyo ezali kotondo nzambe botondi euti na Yesu ye mei akokisaki yango mpe bakristu ya kala bakoko babiso nzela ya boyambi bamekaki kobika yango bango moko bamekaki kobika yango babengaki yango fraction du pain la fraction du pain eucharistie lokola bobuki lipa kokaboli lipa mpe kokabola yango na bakristu banso fraction du pain bakristu bakala baapostolu na bakristu baebandela bamekaki kobika yango tokomona mpe boni bango bamekaki kobikela sacramentu ena na Acte des Apôtres 2 verset 42 Acte des Apôtres 2 verset 42 Acte 2 verset 46
Et puis acte 20, verset 7. Acte 2, 42. Acte 2, 46. Acte 20, verset 7. On a lelo, nalingaki tozwa na bopuse ma introduction rena, potozongela basakramento ezali nini, pe sakramento ya Ekaristia esantu euti wapi na Kristu ye mei, tina na yango ezali nini, kotondo nzambe botondi, yambo te tokota o bozindo bwa sakramenta bona. Bandeko ba Kristu boboto, bondeko, nzambe ye mei apambola bino. Bana banzene boboto, bondeko, maboko wana tobetelaki Père, tobetelaki Nzambe. Tokumisa Nzambe pe topesa Père longoni ya penza. Merci mingi na bayebi ete ezali Père Dieu donné makiala ye wana azali kati ya biso mikolo miye. Abandi na biso akosukisa na biso tino jeudi na mateya maye pe akokoba na biso lisusu na makambo mayeke boboto. Nango lobi toya susu na bandeko ebele pe bongo na bongo bayoka susu mateya. Azali na makambo ya kitoko penza akoyebisa na biso. Na mokuse penza ye lelo abandi kotuna biso mituna ko etali signification ya sakramento. Na mokuse alobi te sakramento ezali elembo ye tokomono pe yango ekopesa biso grâce ya Nzambe ye elingi kolakisa. Kasi grâce ya wana tokomona yango boye te, kasi elembo ye na awa toyambi te euti pa ya Kristu nde tozwi pe grâce wana boboto. Bongo apesi biso basakramento bamanso pe ayebisi biso boni eklezia ekaboli yango na biteni bisato. Kasi eloko ya ntina mpenza ezali te, eli mosantu nde akosalaka mosala okati ya basakramento manso. Kobanda na batisimo, Eucharistie santu, kotisa, tubela, mafuta ya bakoni, bonganga mpe libala, ezali eli mosantu nde akosalaka mosala. Bongo lelo ya elibako ezalaki ayebisa biso po etali sakramento ya Eucharistie santu. Abandi koyebisa biso te sakramento Eucharistie santu bakobelaka yango mpe Eucharistie lokola te kotondo Nzambe botondi boboto. Ato batunakei misa ezali pa okende kotondo Nzambe botondi. Yango euti na monoko ya bagrek elingi koloba kotondo Nzambe botondi. Bongo lelo asuki na kopesa biso bafondement biblique ya Eucharistie santu. So bayebisi bino misa nde kosalaka na bozongo wapi o Eucharistie wana ye apesi biso esika wapi na Biblia tokomona ewapi Eucharistie santu euti. Apesi biso baverset biblique ebele soki totangi na 1 Corinthiens 1:14, apesi biso epa Yohane, apesi biso na Jean 6, apesi biso na Matthieu 26 pe bongo na bongo. Lelo asuki okati ya bafondement biblique epa ewapi Biblia ekolakisa biso Eucharistia yango nini boboto bondeko. Bongo asuki si na koyebisa biso te na kati ya mateya ma eklezia Eucharistia akobengaka yango mpe célébration ya scène lipati ya suka eye Kristu aliaki na bayekoli baye. Nde wana afandisaki okati ya eklezia ye Eucharistie santu. Nango wana tokosalaka bongo po ya kokanisa mokonzi Nzambe okati ya mosala mwaye asali okati ya biso na mwana wa ye Yesu Kristu. Bana banzai boboto bondeko sikawa yambo ya misa ya biso tokotelema pe elongo tokobonza mokonzi bainvitation ya biso ya mokolo malilo. Awa tozali na mikolo mine ya losambo mokolo na mokolo tokoyaka eza pe libaku mpo ya biso ya komibonza na maboko ya Nzambe boboto. Sika tokotelema pe tokosambela mpo ya bainvitation ya biso ya mokolo malilo.
mokonzi azali mwinda pilibikila omaboko mae akobomba ngai ondako ya ye mikonzi mwinda. Oui, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Sika ndeko ngai totomba mongongo pe toibonza o maboko ya Nzambe tobonzela ye masoma ye. Je n'ai rien à craindre parce que ma vie est en toi. Jour de catéchèse et des prières autour de toi. Nous te confions tout ce que tu réserves pour nous durant tout ce temps de carême. Seigneur, que ce soit pour nous un temps d'entraînement spirituel sur tout ce qui rend notre vie lourde, nos peines, nos ennuis, nos misères. Que ta grande Seigneur soit sur nous comme notre espoir est en toi. Mama Fatima asambela pepo ya biso pote tokotambola ekolomi na karizme elongwa mwana Yesu Kristu ye azali moto ya yango atambolaki na karizme po ya biso kino na se ya kobose bongo ayebi nzela malamu azwa po ya biso mpe grâce ya elonga okati ya expérience spirituelle tokosala tosenga bolu ya mwa Santa Maria. Quand nous sommes dans l'épreuve et de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Amen. 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 Tobeteli mokonzi maboko ye baye kobonza kati ya bitumba. Bongo to pesa sango na bande wa biso baye bongo bobo mesino to kobanda mwa malamu penza na sapele pe to kokoba na mateya pe mikolo miye ozaka na misa lokola lelo lobi pe mercredi
vendredi tokozala na